Oui, bonjour, bonsoir, bon appétit, bon monde entier. Moi, votre humble serviteur, maestro Erukano, le maître de la presse congolais. Nous n'expliquons toujours la vérité universelle, vous n'aurez jamais décidé, vous avez toujours informé dans nos Gambo Kanabiso. Monde entier, il y a tout perdre mon corps, qui moutou, et con, il y a musique congolaise, il y a Papa Lutumba Simaro, Omo Kilmombe, il y a Evre Nae, il y a plus de 200 chansons, et Maman Lele, ça la succès, tout ça en résidence. Tout mes grands sur le papa, wana, à vivre na batu ndengenini. Azalana bat comme un bon papa. To azalaka na amemaka musique na kati ya ndaku to na résidence na eto lela bat bazo lela babaka lela bat bazo lela sepela bat bazo sepela Papa Lutumba les poètes plus de 200 chansons c'est trop to nga to ba vivre normal to vivre na ba difficulté malgré ba nzema bela pesa na monde entier kata moi na pesi mbote na patron na nga John Simau na pesi mbote sikoza ya maman Misha Koto. Je dis merci à un caméraman na Boga et qui monstre. Je dis merci à mon cordo Papi Lo Congo. Je dis merci à Bière International Vicente Poiti. Tout ça on a gata ndaka Papa Lutumba. Odari poète, meilleur chanteur, non, meilleur compositeur, il y a monde entier pour nanga 200 chansons c'est trop dans le monde entier. Merci beaucoup. Toi na famille na bonsoir papa. Bonsoir. Vous dans la compte la vérité universelle tu vis na Rwanda. Merci beaucoup papa. Tokoye ba Papa Lutumba za nani pa na yo. Bon, Papa Lutumba aza tokolo baza patriarche, aza vraiment coco. Alors ngai d'abord naza pasteur Daniel parmi bana. Naza pasteur ya parmi bana naye. Alors Papa Lutumba aza papa moko azalaki sage, azalaki maile makasi lokola Salomon. Alors on a regret ma casse tant que samedi na 3 heures à Koufi ndé on a toujours touché ma casse presque banzembo na nyonso bando yemba vraiment ezala ba matea vraiment yango ndé toza na regret ma casse bo zanzela ya biso nyonso parce que nzamba bina bible to kumisa na ba circonstances nyonso nzambe mutapesa ye pe mutazwaka lokola zuye lokona kosenga na monde entier na ba congolais par Lutumba. Ezali kambususu akolela te ezaka siko to kumisa ye vraiment to kumisa ka nzambe parce que na ba âge a totalisé ba 81 ans ba tebele ba komisa ngo pété donc liwana est vraiment ezaka ko kumisa siko nzambe. C'est bon, merci beaucoup pasteur, merci vraiment. Est-ce qu'il y a un bandit mon Papa Lutumba wa sala nini pena ou pana yo santa moi meilleur chanteur. Pardon, meilleure chanson. OK. Bon, Papa Lutumba ndenga azala compositeur, nzembo na bando sepela mingi presque banzembo nyonso mais oyo markanga mingi bomba mai na oyo ya miso okolela masumu na yo. Nzembo alande markanga makasi parce que eza pe na Bible parce que biki etolela ba olela to sepela ba sepela. Alors bomba mai na yo na miso nde e markanga makasi na testament. Donc testament parce que Bible d'ailleurs c'est testament pour Jésus-Christ article la Bible pour le testament. Il y a pas un testament pour la muta se préparer ce qui nous a bengi. Donc presque banze monyo se mena lobika mi balewan. Donc Papa Lutumba donc son âme repose en paix. Ouais, merci beaucoup papa, merci. Na banze Papa Lutumba nous en proverbe te. Papa Lutumba zaki mingi poète, proverbe nous en te na banze monyo so. Proverbe nini to message ni pino capta na ba proverbe Papa Lutumba. Proverbe tamoko. Bon, na ba proverbe o na capta ya Papa Lutumba o ya bandai koloba mingi. Mukolomo na landa une émission moko ba ebise lokolo komo ke kota ba kota ba pasa kuna kota kikole bazo benga o kaka pona musique beta. Ndenge bokenda kuna est-ce que bazo bomayote parce que santé na yo ozo bela est-ce que bazo bomayote mais aloba proverbe moko abike soki batu bazo kende na mutuka oyo ya kunde bembe bazo kende ko kunda mutu sikoyo bato bazali na kati eza lokola nga pe naza na kati nanu na kufite mais nazo ningana mais na kufite nazo ningana donc alors ekoloba yo la saki na proverbe apesaki liwa eza pona mutu nyonso donc pona ye pe eta na ye kokoka lelo so mutu akufi baseka ete na question batuna ke donc proverbe o ngana kanga makasi liwa eza pona mutu nyonso oyo pe akufi mutu okufi lelo mutu nyonso akokufa baseka ete pe eza nzela biso nyonso yango napesaki proverbe wana ya kunde bembe so bato bake ko accompagner na cimetière yebaki bato bazoningana bazoloba
mais bato na pe ba kufite ba ko seka muto te un jour pe ba pe ba ko kufa donc proverbe on de markanga mona kaza mutamaila zaki sage lokola ba Salomon. Ouais, c'est bon, merci beaucoup pasteur. Tout ça pena papa. Ouais, merci beaucoup. Bonsoir papa. Je m'excuse pour le dérangement, on a compte la Vérité Universelle TV. Tu te réserves? Oui, jusque-là, parce que on est un peu émotionné, vous comprenez. Je n'ai pas vraiment un commentaire spécifique à donner. Parce que non, merci papa, je m'excuse pour vous n'avez pas papa Lutumba. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ngaza Bokilo naïe. Bokilo papa Lutumba. Oui, dans un Bokilo en fait. Vous vivez très bien. Tu vivais très bien avant que nous comme Bokilo. Merci, tu as toujours na kata ndakuya. Papa Nabiso Lutumba est parmi les meilleurs compositeurs et les grands poètes de Nabiso Congo. Il y a plus de 200 chansons et ça a succès. Ça va trouver ma vie. Si tu as maman ou Vanana, bien trop bien que Biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Ngai dabenga ke papa te yaya poza ya na biso to koli na bango na awa na Isangi wana saki commune na Saint-Jean to zaba na Saint-Jean biso na Isangi ye 226 biso na 228 azaki ya na biso lero wana to zako kola ye munde mukolo na biso po aba na muziki na ye azali ko zuma baya asali gidara mabaya asala tiba fi de fer azako beta oh ndenge ya simaro biso benge ya simaro ako beta ndena modèle wana mabaya ti fi de fer en tout cas ça ya malamu azako kabolaté zakina babala tali kamboza na kati ya babala ako ya tikiti na fandi otuna ba santé to ya polaire wana pina to zikina na Saint-Jean balpango zaki no clôturé eki ba polele na poto ko ta kuna biso to kenanda kuna ye en tout cas ça leka bien na le kutu télévision ye mutaliboso azaki na télévision azako benga na batute bato na ndako batondi bato na banda batondi toza kotala TV en tout cas zalaki yaya bien mona nande to koli na bango l'air pe ba comme les musiciens abosa na biso pété ozala maladi akoya peleri wana nga mona ta mususu na kei na ngai to kokuta na bi ileki na nga yo kiminga boye vraiment yo so moni semeke na bina ye yo ye bongo siko yo so nga na kufi yo ko yeba ngabia ya yo ko kufa siko tabio ya na leki na ngai to so to pusani te atuka lo binga na banga liwate ngabi ya ndini makolo bo bi leki na ngatala makolo vimbi ngabi te ya melaka bakise ko sila bi te ngana na kokufa ngabi ya yo ni ngokufa kabisa bi bino za banga liwa atuka ya moko vraiment to zaki na ye malamu vraiment malamu. Merci maman. Nana question justement on ngina tuna uvana papa Simaro banze monyo so sala nini yo mona nini pena oyo santake et tout akwa pena na motema banze monyo so poeta sala Zembo ya mabele bon ngana ko na mona kina ibite tamselo ka ibaki liwana ye po na mona ki ya Simaro tout ta akombe kaka na suka bakombe bakama kamba liwa bon na kamo na yo yebi liwana na molo kam ta yebi liwa po a préparer makamu na ye nyonso azu muziki atiki a CD yango apesi muziki makamu nyonso atiki na bi en tout cas leki na ngai so na zu makasi na ba ko keneke ko beta so na zu pe banzembo na ko beta ndenga sa ko loba na ngai. C'est bon, merci maman, merci na sepeli. Maman puis deux maman awa bavana na vie, bavana na papa, je m'excuse. Bavana na papa ba yebi vraiment banda bo mona ba kolina yi. Maman, sous un témoignage pour na papa na biso Lutumba. Was a grand poète, was a plus de 200 chansons ça la succès na monde. Koko baksani na o mama lobi. Merci mingi na kanisi ngoko bakisa mingi te pote ye azali ya na biso penza. Ngai na vandi na libenge. Na 258 ba papa na sange. Les qui n'ont pas de classe, ceux qui ont mis classe, ils pas na bango. Parce que y a bien na maman, na papa, na yemoko. Ma belle zarakate. Ceux qui voyaient pas na yewana, on a vendu, on a coupé, ça vient de vendre, on peut savoir comment conseil kaka. En tout cas pour la loi ya na biso, et ça dit mon collègue dans sa bengi ya kende, mais ça dit ya moko ya madame to vendre qui na ye, à quel ko finga biso te mettre ba BPT. Na ndenge maman na bisa lobby, et ça dit ya solo pensa. Wazali ya moko ya boboto ya moko ya malamu to vaine malamu tito kolto ko mbapaka boye na ya na biso wana to ki mabeba na yete ngai kut na déplacer na kelu wana na sali 10 ans on a yena soko tuna est ce que ya zali ba ya zali na yiko tale ka se mokolo moko
na kotala mokolo moko merci ouais merci maman na tout monde a bandi bo mingi ya papa aloba mingi na ba proverbe na masese ni sese nini o pena yo kangati lelo maîtriser yango na kata motema na o yeba sute oh danga bali moko moni ya simaro asa mwana botami na Kinshasa kasi ye alinga mingi koloba Kikongo okazaluka mutabotama na mboka alingi Kikongo mingi ye lingala ntuka ipane zaki na rare omona na ba mama na biso kaka Kikongo kaka na Kikongo ya ba kaka Kintandu en tout cas na sepala mingi pona ye merci maman merci tous a toujours en la kata na ko fait papa na biso Lutumba Simaro waza meilleur chanteur a pesa banzemba koma ebele bele pesa batu vie bate bele bazolia na œuvre na ye. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Juste togoye ba ozana ngai mama yamba nali semeki na ye mwasi na ye kelani nali ndiko na ngai bon napesi merci mingi na ndenge tofandi awa po ndenge papa atiki biso tomesalaki na ye ata akei mais ayebi biso nyonso tu ndenge tozalaki koya kofanda awa koyamba biso bon namoni mpe napena maka ebele ya koloba te parce tosala biso mpasi mais ya nzela biso nyonso tu topesi kaka kimia ezala na matanga na ye ya ebali mingi ado tokopesa ye soni te aza ya na biso sembeki na biso mobali na biso alors tosepeli mingi na liwa na ye mpo eloko moko babe koleka yali te toza bien biso nyonso tu nzambe yebuka azwi mokano na ye akokisi yango ndenge yebuka alobaki ke biso tozali babele tokozwaka mpe na mabele alors moyako bamingi ezali te. C'est bon, merci beaucoup maman, merci vraiment. Je ne sais pas si maman a zana ou ça. Papa makambo lo bapenze zalité. Omona uti ko zala suna makambo susa mama Paulina. Ona zaki kuna na bandal. Moi c'est pepe kale. Pas zaka penza ndeko na nga penza ndeko. Oto zalaka na ye. Na makambo pe na ko kuta na suba makambo le nyo suba makambo ya kuta ezate. Na makasi kuta ko loba ezate papa. Tous les lamadbol, les tous en famille, tous en oncle. Bonsoir oncle. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sinon, il y a les petits frères, il y a moi ça c'est Simaro. Donc, moi ça va autant. Tu yoka qui a une sélection de la passe. Tu yoka na butu na tongo ngabino. Est-ce que les camons sont comme ça vérité bien vérité. Ngamona que vérifier na ba si c'est vrai. Na pas vérifier na woni makambo ça solo. Donc vraiment c'est le comment on a donc on a un nègre le bagot on a joué pas de peau donc c'est une émotion donc ça n'a pas moi ni na côté à famille biso la ba grande sœur donc c'est mon bali tika la kandenga donc on a donc on demande qu'on soit basi nous va aller au donc donc on a tika la chef de famille c'est un problème donc c'est moi qui arrange comme nous sur la salle donc moi ni donc tu vas nous boyer toujours tanana nous ce que nous tout ça la programme pour moi je suis dans bayete comme je suis à famille mais donc so baye l'autre enfant ni to bien to ko sala pour moi ni ndenge sala na biso ba Congo coutume na biso ezali boy même l'état muta somme certain mais biso ba Congo photo kuda mobali na biso c'est obligatoire moi biso doit basi to ça basi pas Simaro moi ça Simaro ngana ndo to basi alors to c'est obligé il faut to kuda Simaro donc photo somme certain ya ndenge ya bota bon ya ka certain te mais aka symbole pesa na famille ya mobali non biso to kundi pe mobali na biso yango ndenge to kundi mobali na biso pour moi ça la l'état ça c'est surtout ça sur le côté le on est à la côté coutume et coutume la ka coutume et que non jamais coutume et on moni ngana vandi donc ce qu'on a au Tchèque nous baya to sangana to pesa na ba idée to yoko la siko chaque mois on tient comme monta comme combien pour qu'on a ya sorke na ba couverture et on moni ngi to vandi boye to talanga ka to baya na bongo nde to solo c'est bon, merci beaucoup papa, merci vous. Bien moins bien que les cabanes botala gaïli banda botala gaïna poto tous en papa ancien y a venu oyo. Ameka ko bête la biso moi les solo ba vivre na ndenge nini. Ando vivre na bango tant que star ou bien tant que famille ou bien ndenge ni poto ba mise belé na famille na venu na ye et pas ba camarade avenir ba c'est compliqué à makasi ba vana ba ninga pena bien te tous en papa muta meko bête la biso ba vivre na papa Lutumba Simaro ndenge nini. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa, aux compte c'est la vérité universelle tu vis. Tu me dis papa Lutumba Simaro, bo vivant ndeni na veni. Bon, papa Lutumba Simaro azali grand frère nangai. Azali grand frère to vivre na ye, bana bo mwana moni ndenga na botami ndenge tokoli. Tozali na malamu, tozali toujours à bon terme. Ti ça ce qu'on ndenge za mabengi. Donc toza na regret makasi. Po azali monument na biso ekei. Donc baba na biso pe valeur pesili. Tozali na lokumu na kati ya balabala na kati ya lingwala.
pour na Lutumba Simaro. Pour ce bungi référence kakake, les cas na balabala Lutumba. Kene isange kende sango. Tina mikili. Sinon tu as un malamu naye. C'est bon, merci papa. Togo banze monini ya papa Lutumba Simaro ou pene tout à monter manao. Ah, banze mango belé hein. Banze mo belé. Lokola ngai franchement na se bazaka mingi na mandola. Mandola lo banzote. Et vous ndenga lo baki bemenanga ta na fulu kele na kolela ngai. Omoni nzembo wana pende tushanga makasi. En plus, banze mo pesa mingi. Kaki ko beta mo kona kufa kaki ko beta. Vis-à-vis de Malbalanga, Souka, Motolanga, Kamataba, Salamonima. Je crois bien que Salama Kindengwana, samedi wana, Mboula ma casse betaki. Kakepe ma casse betaki. Alors, donc, la CPL ma casse, Andenge, professionnel et Salami. Merci beaucoup, papa. Simaro. Bonsoir, papa. Bonsoir. C'est la famille Lutumba, non. Je m'appelle Saïma Kobe. Vraiment, on a CPL comme on a dit, non? Ndenge boye kosala biso ba interview na biso na babala isai na lingwala to père grand baoba to bité so to zo muta boye to yebi kutute azate c'est-à-dire ba communauté mais république mais déjà soufflé baza pendant content baza pendant l'est de quoi ba loi ya grand poète. Alors tout à l'heure, moi je suis tout à l'heure en l'air. Est-ce que papa va baroyer banze monini Lutumba Simaro oyolinga mingi? Oh tous les chansons. Mabele, Maya, Cabinet Molili. Papa ko se perception mbata mo estri nze mo mabele. Oh bon, ngaza fonctionnaire ma chante ba musicien ba fan na ko nanga mukuna. Maya, Cabinet Molili. C'est bon, merci beaucoup. Tout ça, papa. Il coquille, papa. Est-ce que Badbagoui Banze Bonia Lutumba Simaro Oyolinga Mingi? Nganga mingi nzemba maya. Na sebela na mingi. Oui, belle soit dans mutenze mamaya. Ah, naïba malomane baate. Mais titre naïbi, mais koyemba ngo na kokate. Tu es bien papa Lutumba zaki mutaba proverbe. Est-ce que toi un proverbe moko ya Lutumba oyo kanga? Ah, nakana proverbe te nebika me aki grand poète. Ka te bika te moko na kufa kake e go beta pe kake ngope e beta ki to kake yango. Et kana biango. To kake yango. C'est bon, merci papa, merci beaucoup. Bonjour papa. Comment on a Nadège? Bon, toujours rappelé na banzembo na ye na ba makambebela salaki. Et je peux savoir ce passe pe mawa. Malgré tout, musique nae abeta ki ba musique ya kitoko. Soko ki kanzembo na il faut se pela. Yango je peux savoir ce passe pe mawa. Naza banzembo nae lokola Masu e komana na lo seba ebeti. Motema Bon, bon souvenir na banzembo na ye, ayemba banzembo bien. Soko yoki nzembo na il faut et ça lo bien kaka. La penza na mabe na ete. Na yebi nanga mabe na ye penza te. Muto azaka na mabe na ye, muto pesa na malamu na ye. Malgré tout neto mona ka papa azaka na ye bien, aza mutu ya batu. Aza ne mutu ya batu. Merci papa. Les abos. Bon, conseil na kopesa bango kaka ke baza na boyokani, baza na bomoko. Batambola ndenge papa tambolaki. Bakokisa 80 na ndambu, même 100 ans ndenge papa akei. Po eza esengo makasi. Bazonga na bomoko, baza na boyokani. Et ozala bien. Batika ba makama mike wana, esala bien te. Bakanisa papa, ndenge avandaki na bana na ye, lelo papa akei atiki biso, il faut tozala na boyokani. Ah, toza na biti. Na biti ngobila côté ba maman maputa. Merci papa. Oui, bonjour.
Franck Ngabene. Ouais, merci de la question. Vous savez, Bicho de Botami, dans les années 60, on a eu cette chance de vivre ma merveille. Il y a Papa Ozobenga Lutumba. C'est un monsieur respectable d'abord, parce qu'il a sa musique, la crédibilité, vraiment la sérieux. Il y a Oke Jazz, après la mort de Franco, il y a ça la orchestre la bango, surtout là, Madilo qui est côté, côté, vraiment, c'est lui qui menait, il y a clan, il y a Oke Jazz. Dans l'orchestre, il y a ça qui c'est le succès dans l'air, mais l'Iwana, il y a ça un monument quoi qui est parti, vraiment, c'est regrettable. Mais c'est un monsieur qui a œuvre belé, œuvre et l'absence. Oui, œuvre surtout œuvre, banzembe belé, autoyebi, autobina, dans l'air na bisopé, et ils ont continué au bin sabati lelo, en tout cas, ils ont quitté au min. Donc, quand on a bien été, vraiment, par exemple, ma belle qui c'est-à-dire eloko moi bongo quoi bon papa sanga liberté pour voilà au moins battre sur Fred de Mbalamoko parce que ça fait plaisir dans Lutumba ma belle tout le bas penza te mais pour la ngai na monaki plus côté à réunification au jazz à quoi qui a ngoté tant que de Panzani, on espérait que Yende allait mettre à jouer dans le jazz. Mais malheureusement, il y a un gâteau quelque part, vraiment, tous les gens qui jazz, on a tiré l'eau, au jazz de Kenda et a sauté Bunga Libela. Et moi, point négatif dans le monde, il y a un rassembleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.